Fondation MKB mokonzi ya ba projet ya logements sociaux na République démocratique du Congo. Na sima ya kopesa bana ya Congo, cité Mama Moulou, pe cité du centenaire 1, cité du centenaire 2, ba lembite ba yeli susu, ba memeli biso nini. Oyo ezali site ya sika ya centenaire. Ba condition awawa ezali ba terrain tozote kango de manière ba terrain ordinaire ne tolobaka eza VIP. On a raté ba site bébé nte ba kikole ba mpasa mama belebele tout ça. Pour mon ake a place ba bazate. On place na Zamba. On veut dire que Zamba ba comme ça on ba tourner ba. Cette fois-ci totie ba terrain ngo ezaka na 3000 crédit comme d'habitude. Ton papa Mbenza azo continuer ko sepelisa ba congolais na ba terrain à crédit. Dimension ezali 20 sur 20 soit 400 mètres carrés. Donc, ce qu'on libère caution, le pont est à disposition. Ba te belé, bazu ba déception, surtout ba liban namboka. Bazu ba déception, a outil nambongo pas ya membre à famille, ya kanisa gaita sombela ndo na sombela été. Tozo sa elango na momo yo na ba site sito lekaki. Ba o nyonso ba kopusa na pembe na biso ba ozala décider. MKB en tout cas, aux amosungi ya bana Congo.